Dispose ton esprit. Dispose ton esprit. Merci Saint-Esprit. Et ensemble, merci pour ta présence. Et ensemble avec les saints, nous disons 3 fois Amen. 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 Tu as raison d'applaudir. Que Dieu bénisse. Moi aussi, nous allons faire les macaques. C'est un peu de ça. Pour Patrice, Galelo. Instrument où nous avons utilisé pendant la bénédiction. Comme ça, on va Amen. Amen. Nous avons fortement béni la présence de Maman Jeannette. Je parle elle-même pour se présenter. Hein? Le bas, ma voisine, on va la déchuter. Oh, peut-être, les gens qui ont eu au le à travers lui. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous faisons avec sa servante. On acclame pour le roi de roi. Jeannette, Dieu te bénisse. Shalom Église. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Na pas moli zambe makasi pour na mukula lelo. Mukula lelo eza mukolo moko ekokani na mikolo nyonso te. Yebisa mikwaza na gauche na droite na yo. Mukula lelo eza mukolo ekokani na mikolo nyonso te. Zambe oya sali biso na yo ngolo ya okomisa poko lelo na pesi premièrement merci parce que azanzambo asalaka makambo na ye nyonso ezalaka toujours parfait et puis azalaka na hasard te. Alors sans plus tarder nakopesa pe papa na biso mosali na Nzambe papa Alex, merci beaucoup Nzambe apambola pe ye parce que epesameli moto nyonso te atikela yo cher. Alors on est au Benyango cher, ezali cher paix vraiment. Ce qui a tiki ngana télémaniso na bino ainsi que la trône ya papa na biso, c'est parce que azana confiance en Nzambe na ngai. Est-ce que tu peux bête la paix papa na biso Alex na Nzambe pambo na biso. C'est un oya télémi liboso na bino kombo na ngai maman Jeannette. Bandeko oyo bakoti kobenga ngai maman Jeannette, bamoni pe bakoti kobenga ngai prophétesse Jeannette, baoyo pe bakosepela kobenga ngai sœur Jeannette kaka bino. Alors nazali ndeko ya mwasi oyo wapi na nzela na ngai na parcours na ngai ya vie Nzambe asaleli nga makambo ebele yango nde esali ke ngai na yo tokutana lelo pour que na kotémoigner monene oyo Nzambe asali na kati ya bomoi na ngai. Amen. Est-ce que vous pouvez être là et se mettre au lait à bongo la vie? Alors, na kopé sa témoignage na ngai. Nazali ndeko oyo wapi na zalaki na vie moko na botami na kati ya famille de tobengaka polygame. Papa na biso aboti biso na basi ebele. Maman na ngai pe aboti ngai aboti biso na ba papa ebele. Alors ce qui fait que biso nyonso toyebi surtout vraiment na ba Kinshasa na biso oyo ko vivre nde tobengaka na ba step moda ba maman ya mbanda. Alors esalaki que vie ezalaki moi vraiment compliqué makasi. Mais papa azalaki na mbongo ebele. Et pour ça que na komaki na âge moko esengaki tobima libanda ya Congo
tokende ko vivre libanda na mboka Chikapa pour Nazamuluba papa memaki biso kuna. Alors ce qui fait que na komaki kuna et ça là qui que naiki ko lokola naeba kinsambe te et puis ba loi était les maki parce que papa nangaza chef coutumier et pour ça là que na bande ko tambola vraiment malamu te. Alors tangu grande sœur nangai oyo ngai na landi na sima aiko ya Kinshasa et ngape na soit qui décision ya kozonga Kinshasa c'est par là et c'est comme makamnyonso et bandaki. Alors là on aiko comment na kati ya Kinshasa ce qui fait que nazalaki nesika kovanda te. Alors naye kovanda des pasteurs nangai après quelques temps nazokende na mwa lopango mpona bandeko to ebana comprendre parce que message eza molai tomekana koresume yango. Naye kovanda des pasteurs nangai naye kolongwa wana ntango naye kolongwa ce n'est pas que tobebanaki na ye mais vu que ya mobali azalaki na ye tosatondaki te nakomi kovanda epa baninga. Donc na komo vande pa baninga o na fande pe pa na bango et senga ki siko que ndenge tozo vanda wana il faut to salisa bango mo poto lia. Alors na wana na salaki na âge ya 15 ans et demi na zokende 16 ans et yé pour ça là que na salaki na mbongo te. Alors camarade nanga lokola linga kinga mingi a proposer nga yebisinga lobi ozape mwasi kitoko noko na biso azalaka musicien en fait aza musicien est-ce que la copie kokende kotika ote parce que kunande akanisaka badanseuse lokola badanseuse bazaka berger pa na ye esunga yo po ozoluka place ya kovanda okende kovanda kuna et c'était par là nayaki kondima ntango nakomaki kuna naye kokoma danseuse. Alors ntango nabandi kosala mosala wana na salaki yango vraiment tombe la été mais j'avais compris que c'est le Seigneur a permis qu'il a les cananzela wana pona lelo ezala témoignage. Alors na kati ya kosala mosala wana nayebi ke bandeko bele bazolanda ngai peut-être nga nalekaki na nzela wana mais yo olekaki mpe na nzela wana na ndenge mosusu et kosalaki oyo ntango tozali kobina nga naza na nga mwana ndako nayebi na nga eloko te mais baninga oyo tozalaki na bango moko lokola alingaki nga mingi parce que ngai naye nde tozalaki lokola mwa kitoko na badonsese nyonso. Alors aye koyebisanga alobi ke ozomona te ke biso nde tozali wana bango nyonso babinaka bien koleka biso po tokende kosimba kisi. Ce qui fait que lokola mpe nazalaki mwana naye kondima toke na ye donc tokomi wana ngangango oyo tokoti na ndako na ye je me rappelle plus ezalaki soki quartier baquartier oyo ya kale ya kote ya Bandai okoti na bakati kuna. Alors là tokomi wana ayebisi biso alobi ke ayebisi moninga na nga alobi ye akota nga na tika nga alobi ye akota nga na tika na problème nini. Alors ntango moninga na nga akoti basololi esili nde siko na nsima nango ayekoyebisa ye nga na kota nga na koti azwi akati bapoile na nga ya bomwasi akati bapoile na nga bomwasi atikali nango ayekopesa biso biloko moko mpe akati biso banzolo mpona loketo na katikati ya tolo toyekozonga ona mpo tobinaka makasi. Alors ce qui fait que tokomaki mpe vraiment na impact vraiment mingi mibali tout ça bato bakomi s'intéresser plus mingi na biso et ye kosala que toyekolongwa wana parce que tozwaki suspension na kozonga na biso na bandako nake kovanda epa moninga oyo amemaki nga na ndako ya nganga esali mpe ke tokomi epa na bango tokutani mpe na même vue il faut bosanisa mbongo mpo bolia. Alors nakomaki na vie moko oyo ya ke mibali bazali kolanda ngai ebele makasi siko ye ekomaki kosala ye zuwa et alors ye na mama na ye bakomaki kobaluka na nsima na ngai mpo balinga mibali na ngai sikoyo naye komona bongo na komona na epesi akanda nazwi na bimi kuna kama na bimi wana esika okende ezalaki te. Amen. Na bandi nakomi lokola liboma ntango na bimi na nzela na mituni na kokende wapi. Alors na bandi koluka par rapport à baninga na nga mosusu nake koseka esika kose réfugié ntango nakomi mpe wana ekosala ke nakutani na boyfriend moko lokola nzali na nga bilingalinga boyfriend moko ayekolinga ngai alingi ngai abandi komemanga na vie ya bapub donc dans série wana tobandaki kosala bapublicité ya bakasanga
Alors babane ko changa ina ba panneau tout ça et panneau babane ko changa na ba panneau et tout ça la ba pub wana. Ce qui fait que aiko yebisanga lobi a obinaka bien et aussi musicien parce que azan musicien oyo ayebana makasi na groupe oyo bazalaka BCDG batabwana. Alors oyo munene ya pembe abisinga lobi que azai obine pa na ye abisinga lobi na mbema yo kuna pour que o banda ko travailler kuna na temps o banda ko zo bana mikie biso nyonso li mwana mukie oyo areniaka makasi wana na ba danseuse. Alors zaki na temps wana nde sikonga pe na ekonzima na le temps tozozela lokola nazalaka munene makasi abisinga koko vanda boete nazana pure vie na ngamoko nazomema yo epa na ye en attendant au travail à Kakuna, ce qui fait que FK Kabako annoncé makambo ya ba danseuse et puis na zuyo na ke na yo kuna. Alors makambo eko baluka na komi epa ya pure vie na ye dans moninga a sepeni na nga lisusu. Ba eko salela nga passeport parce que ya eko kozwaka ba danseuse pour bima na bango ba ke no sala ba clip libanda. Donc moninga sepeni na nga salela nga passeport nde bongo na eki kobima Kinshasa. Alors mutu wana oyo asalelaki nga passeport yende azalaki papa ya bana na ngai. Maman Jeannette atelemi liboso na bino aza na bana 4. Alors ekosala que heure tobimi na ye na mboka libanda tokomi koévolue kuna na bana kosala ba AR koya et puis kozonga na mboka libanda na bana na nga kobeta bato. Mais lokola est que nazalaki toloba que abanaki ngai te mais nazali kovivre na kati ya lisumu ya ekobo toloba bongo. Alors lokola siko nazali kovivre na kati toloba na ndako ya libala tobenga bango bongo na Kinshasa mais en réalité eza libala te parce que lokola mpona kofaire comprendre bato bazolanda biso et puis na bandeko nyonso bofandi nazali kovivre na kati ya ndako ya libala en même temps nazosala babétise. Donc na ye kozonga Kinshasa na bandi kovanda na kati ya Kinshasa na bandi kobima na ba musicien oyo toyebi babwaka ngai nde nazali balobaka que ba fille ya disque. Donc nazalaki ba fille ya disque ba oyo babwakaka na ba musicien na kona kobima na musicien moko kaka nde na koloba na ba oyo bakabwanaki oyo sikoyo ya mwindo nango musicien oyo alongwa aza sikoyo na père sikoyo ya makasi ye wana nde nakoma kobima na ye. Alors nakobima na ye bandeko na ngai ekosala que abande koluka koinitie ngai mais Nzambe azali kolinga te parce que nazalaki na elembo ya Nzambe na kati na ngai. Sikoyo soki eke nabimi na ye ekosala que azoyebisanga lobi ozomona te koza mwasi kitoko baninga na ozala bango nyonso baza ya kokanga me ye oza motakala kana bandeko comprendre te oza motakala ozosala ba business oza motakala il faut mikanga nzoto. L'autre fois ayebisinga lobi tokende pa père spirituel na biso toye kokende na église na bango na église yango tokomi kuna eloko nazalaki etone toutaka concert nalati baboute kilota mokie jaquette likolo donc toloba nazalaki sexy mais na koti église na sexy et puis ce qui était compliqué na kati ya église yango babondela bandenge biso tobondela awa te bazali kobondela ntango tokoti bato nyonso bazalaki na silence. Maître wana nde atiaki kiti liboso baza na bagitare te banini te bainstrument te nyonso eza te siko bato nyonso bavandi namoni bazoloba kaka soki alobi oyo akati oyo azwi siko nga mpe na curiosité nazotuni toza wa nabisinga vandani mais nakovanda ndenge okanga miso na bi te makambo boye abakangaka miso te nakokanga miso ndeni parce que nayebi esika naza te. Alors ce qui fait que esali sikoyo que tant tozalaki wana na moment wana naza wana c'est-à-dire naza nano premièrement na kati ya lisumu mpo nazofika na ndako ya lisumu et deuxièmement nazomibakisela lisusu masumu nazobima na mibali mosusu libanda. Amen. Parce que eza mpe na bandeko boza awa bozotala ngai bozolanda message oyo ezali message Nzambe atie
biso to étaler ma vie na biso pour le peuple de Dieu ba o bozo sala makambo wana botika ngai babalaki ngate mezana yo muto za ba pesela ngo ba libala soki on se retrouver na makambo boye ko senga na yo vraiment nzambe asunga yo pe na yo moko o tia volonté na yo ya kotika parce que to ko continuer message oyo okoyeba esika nini vie oyo ekomema yo amen. Alors et au sala sikoyo que tangu tozana kati ya fête wana en même temps papa ya bana nanga uti voyage aye sikoyo abenga na téléphone oza wapi moyena loba ezate nga lobi nga ya walelo libala ekufi na bengi na ebisende na zabo e papa bana bengi nga kuna libala nanga lelo ekufi alobi avanda wana eza biloko amike azui téléphone atindi crédit ayebi tolinga komona na PC kombo azui téléphone asimbi alobi akati ayebisinga bengai nazwi na bengi mutu toloba ke apungisi ye makanisi que nazalaki te nabimaki donc toloba mpona ye nde esika azalaki wana eza ke nazalaki na kati ya ndako nazalanga na ndako me nabimi na ye mpe nazongi na ndako calmement comme si rien n'était namoni yango drôle ngalobi waw ou ndenge nini et c'est passé. Alors l'autre fois naquelle lisusu kotala moto bandai kosalanga pasi makasi babengaka ye nzamba matete nde kombo na ye babengaka ye. Alors lokola eza témoignage ifo nalobango mpona kosunga mpe bandeko bazotala biso na internet baoyo wapi babimaka na bandeko bamusicien ntango nakomi wana après avoir kopase sexe na ye nazalaki nu ayebisi nga na yebisi moto ezosalanga pasi makasi alobi zela na bondela mpona o bino bapasteur na bino bokendaka wana baselaka bino badelivrance bazala na nguya biso nde toza na nguya achenga liboso ye azalaki na nsima epuis nayebi ta bandi koloba makambo alobaka wana tusa asilisi eleki nango après quelque temps tobandi obeta masolo atolinga sava na biwisaka na bosani ke moto ebandi osalanga pasi donc malembe azoluka komema ngai aye kotalisanga balivre na ye alobi omoni balivre ofuta makambo mingi nga nazovoyage nazokende poto me nazotikelo numero ya maître na biso otika lobe ngai ntango aye kokende poto avant alongwa esika azali po asala oyo aye moko. Alors ntango akomi na poto atikelaki nga numero nga nayebisi ye nalobi abengi ngai atolinga est-ce que obengi maître nga alobi te nabengi te ebisinga nde nakeboye nake komatisa grade na ngai non nazokoma na pouvoir koleka ndenge nazalaki liboso. Alors abandi kotungisa obengi maître nga alobi nono nabengi ete. Et ma soeur, mon frère, je te dis, na souffrir pour nazala délivrer na démon ya mutu wana ya musicien wana j'ai souffert. Tango aye kokende nzambe siko abanzotalisanga makambo nalali na ndako na nga nazobela makasi na mbeto nazobela na don nazotremble nazomona siko ke baserkeli ondire nali nakufa. Du coup, place dans la vision, parce que même si j'étais dans le péché, mais le coup les voisins, mais ça qui katinanga, le coup l'anzamba linga kingai, na bande ko mo na bande ko la kisanga makam na bandoto. Negebi dans le Canada, il y a Job et Zolo na biso na verset 33 que nzambe alobela ka biso na ba moment otola la ka mais biso ne to so ka garde te. Alors, tant on a été au mona na lali na pongi na ngai nazomona na mur ya chambre place na lalaki namoni voix moko ezobima na mur ezoyebisa ye aboma ngai siko ya telemi apesinga mokongo azalaki na minu abimisaki minu ya comment on appelle ça vampire minu mibale ya minene ebimi ye boye. Alors azonganga lobi non nakoki koboma ye te moto mosusu ye te parce que je l'aime beaucoup. C'est ce que vous avez été succès na yope okozwango te. Ah, siko na monya simimbeli wala ye na poto. Aye place nga na lalaki na mbetu. Akangi ngai na mino na ya vampire awa makila na makangi abeli nga so na banzo lela na kombo na ye. Na banzo ko yebisa ye obosani bolingo nyonso to bando sana na ngai na yolingo bomanga pourquoi. Après banzo lela bisinga tellement
mbango kima kende parce que ce côté les miens on a ça vampire donc mille on a c'est il faut la mélamakila ceux qui ont continué que ça là na mélayo alors tant na télémi na bandi ko kima mbango ndé abandi ko landanga na couloir ce qui fait que na ko batama à l'époque je vivais dans ma campagne na ko mona à côté na kati ya tinel moko ezalaka na pardon et consciemment que ça a lolo la crevette azindi wana alors donc na monya monga na ju téléphone na ignorance na bengi na bisi na lotu boy ko bongai ai bisi na lobi abengi nga parce que no benga na ko mboka abengi nga lobi na lobi chibam est-ce que ngana koko bomayo ngana koko bomote ose aseki alobi oyebi pouvoir oyo zala nango soko oyebi pouvoir oyo zala nango ko kai ko lo mabomote alors école tango eleki sikoyo na komo mona ngo lushi mukolo mususu na vani na chambre c'était vers 18h na eko yoka siko na vision na zo mona ya benga na téléphone wana na poto abenga na téléphone ya bisinga lobi je sais que olinga ba surprise mingi naza na surprise mona na sala nga bi surprise amo ezali abi n'est pas que olinga surprise na lobi we alobi ok kanga miso na kanga miso lobi we kanga miso a insister ndena yepe ko kanga miso ya matangi miso ayebisinga lobi fongola wana na vision donc na fongoli na moni ye na mbetu en live place na lalaki siko esalinga soko na gangi na ganga bisinga kukanga te kukanga kusukanga pona nini ngabi yoza na poto comme sika aongle esika na zawa ndenge nini or azaye ko luka na façon nyonso pour que abomanga parce que makambo na bango musique ndenge sengaka que il faut oboma olekisa bato bakotala na nombre ya basi oyo bimana bango oyo pesa na chance oyo pesa na étoile oyo pesa na eloko ya oyo ke bango bakoki kozwa na kati nde bakooblige yo osala nini oboma ye siko ezalaki bitumba ayebi kokutana na mwasi oyo nzambe atya elembo na kati na ye ndenge na ye kofongola miso donc namoni ye nalobi que non oyo elekelinga alati bachapeau vous voyez bachapeau oyo ya banigéria tomonaka milai wana na baveste wana esala boye alati yango atelemi liboso na nga na nzete nalobi te abima olingaka surprise nga bimeso na poto zawa to bimelinga wa ndenge nini naye kosutuka na bongi natala boye c'était 23h40 na telemi na bimi na salon parce que message on esala nga nzoto mali donc na komi na salon bato nyonso basi balalaki mundu ezalaki ya koboma nazwi mwinda na pelisi na vandi na kiti napelisa kaka tele boye natala na télévision moto namonaki na ndoto ye wana aza na Kinshasa na télévision na même chapeau oyo namonaki ye nango namoni ye mpe na télévision siko en live nzoka yaki mpe déjà mais nga nazalaki informé te aleki émission et en même temps azokwaka nga mpe naye koloba non oyo ekomi sérieux et ntango siko nabandi kobondela koluka nzambe lokola mpe nazalaki mwasi ya mabondeli nabandaki kolingaka kobondela malgré nazalaki na vie ya masanga na vie ya baboite na vie ya baterrasse na vie ya kolinga mibali ya batu donc nabandaki kosala yango nyonso et kosala te naye kozwa décision siko nalobi non oyo ekomi sérieux parce que nakomi komona eti na bavision nakomi koevite mais kolingo ezalaki makasi ye mpe koyembanga kobwakanga tout ça parce que ayebi plan oyo aza nango mpo na ngai ayebi ke basengaki ye ngai il faut asala effort apusa ngai pembeni na ye na kobanda koprie sikoyo ntango babandi nakoke na église moko na l'unité ntango nakomi na église wana lokola nzambe apermettre te lelo napesa message ya église wana mais en passant nakoyebisa bandeko nyonso tovandi tofaire attention na baéglise église nyonso eza église ya kokota te amen surtout baéglise oyo boyebi ya minene wana surtout baéglise oyo boyebi bapasteur ya minene wana oyo batielaka biso bapano wana baza na nzambe te nzambe ayebisanga te nasi natika bango kala nzambe alobi na nga nasi nabwaka bango kala nga alobi nzambe mpe atilisaka terme ya kobwaka donc nasi nabwakisa bango kala
Alors et au sala que na banzela nyonso na nzamba za ekolekisa ngai parce que ayebaki que naza na mission ya que lelo na telema liboso na bino na tato na monene na nzambe. Nde na yango tango na eko banda koluka délivrance à vie na ngai na bandi ko bondela nzamba eko bimisa ngai na Congo na bana na ngai na eki kozwa kumo kwa makasi na eko zwa kumo kwa makasi na kati ya kuwana na eko bima Congo na zongi lisusu na monde arabe esika na zalaki tango na eko koma na monde arabe nde sikoyo esika nzambe ayaki ko visiter ngai pe kolakisa nga gloire na ye pe kopesa nga ba message nyonso pendant 3 ans na présence ya nzambe nazalaki na mutu te nazalaki kaka ngai na nzambe. Alléluia. Na kobanda koluka nzambe na mboka nazalaki eza lokola awa te po omona papa Alex boye komone na pete kuna eza pasi komona mosali ya nzambe parce que tozalaki na monde arabe na bandai kobondela na kati ya chambre na bandai kobondela na kati ya chambre. Alors sikoyo tango nzamba komi kobenga ngai tango nzamba komi kobenga ngai mukolo mosusu nalali na sapongi nzamba bandi kotalisa ngai sikoyo sur enlèvement. Amen. Nzamba bandi kotalisa ngai sur enlèvement nalali nazomona enlèvement eye tango enlèvement eye nazomona monde mobimbe komi molili bandeko monde oyo tozali oyo tovivaka oyo eza molili tomona lumière oyo tomonaka te tolanda sanso ebimaka likolo te tolanda baetoile ebimaka te monde tozovivre eza molili omoni soki courant eke na ndako ndenge molili ezalaka ndenge monde oyo tovivaka ezali. Alors esika bana na nzambe bazali esika bandako ya bana na nzambe ezalaka image lokola soki opelisi bougie to torche nde komona sikoyo lumière ya moko ezalaki bongo. Alors avant de continuer na kolingana totanga ndeko moko azawa sunga biso na lecture totanga na mokanda Marc chapitre 4 verset 1 à 9. Marc 4, 1 à 9. Totelemi bande koto honoré parole de Dieu. Marc 4, 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Bible ezotalisa biso que kona ya liboso la semeur oyo azalaki koseme abimi na ndako na ye akei mpona koseme ezali lisese adage oyo wapi nzambe azali kotalisa na bayekoli na ye koloba eke na monde oyo tozali exemple oyo apesi ya semeur ezali ngai na yo yebisa ndeko mo aza mpati na yo exemple ya semeur ezali ngai na yo. Kona ya liboso batalisi biso ke kona ya liboso ekweyaki wapi ekweyaki na mabele pe ndeke ya likolo aye kolia yango
mabanga na katikati ya mabanga tangu moye bimi moye wana étouffé le ezalaki moto étouffé racine pour que ebima ebota te à cause ya moto oyo ebimisaka na mabanga. Ekona ya misato ezali kona oyo wapi etango ebimi lokola épine ezalaki banzube ezalaki entouré nango, ce qui fait que et empêché kona ebima de peur que nini kona ni ba épine wana lokola étouffé yango kona mo ebima malamu ezati. Et puis ya mina ikona ya mina ebimaki eboti mosusu 30 mosusu 60 ainsi que mosusu 10. Na likolo banini par là na monde otozo vivre ngai na yo tozali kona ezali exemple on nzamba talisi na ba comportement pe na ba vie na biso otozo mene na kati na samokili oyo nazo pesa message kotalisa que tangu nazalaki na kati ya vie nazo vivre nazalaki na entourage ya mabe entourage wana nazalaki na likabo nzambe na kati na ngai mais lokola nazalaki na entourage ya mabe entourage wana ezali mabanga oyo ezingaki et empêché que kona oyo racine oyo ezalaki kati na ngai esala nini ebima. Sikoyo soki tokei na épine ezali makambo oyo yo vandisaka na kati ya motema na mabe oyo osalaka mabe yango eza nini mabe yango eza ke ovandisa likambo moko oyo yebike likambo wana eza soni mpona loba yango likambo wana na kokoloba ngo na miso ya bato te mpo bamona nga ridicule likambo wana na kokoloba ngo na miso ya pasteur te parce que pasteur amonake na sala yango. Donc epili eza eloko oyo ozobanga kobimisa yango makasi donc eza eloko oyo osala ya makasi obombango na motema no olingaka kobimisa yango te. Laisse-moi te dire que tokokoma na suka message pour comprendre makambo nyonso ekomema wapi soko ofongoli motema na yo te mpona koyamba Yesu. Amen. Alors nazolobela likambo ya kona oyo ezobima na tout autour ya nzube ezali nini ndenge ozawana okokozala na baloi na bacoutume na bavie na biso ya lelo parce que ngai mpe nasala yango na ignorance mais ntango nayebaki nzambe j'étais obligé ya kobimisa yango pour que vie na ngai ekoma polele. Aussi longtemps ozokanga mabe wana na kati na yo yeba que vie na yo koavance te kokanga papa ndoki te kokanga mutu te ndoki mais tala yo moko na kati na yo epini nini oyo yo obombaka olingaka koyebisa meme basali ya nzambe te epini yango eza nini obima na tata na yo epini yango eza nini obima na mama na yo epini yango eza nini obima na mobali ya yaya na yo parce que biso na famille na biso ngai particulièrement esalamela biso à cause ya ignorance à cause ya kozanga koyeba nzambe totambolana na bamibali yaya bimi na mobali ya oyo leta bimi na mobali ya oyo en dehors ya kisheri ya mobali wa bala alliance te. Amen. Soki fina ngana etalango mpona bino parce que nzamba kotuna yo lobi que Serge Jeannette atelemaki aetalaki vi na ye mpona yo oyokaki likambo alobaki pourquoi se repentaki te. Amen. Tosala vi wana parce que na famille na biso toza basi kitoko epa na biso moto mabe aza te ndenge tozali kokola na koloba te ngane moto nazalaki mabe ndenge tozali kokola na koloba te parmi basi ngane nazalaki ya mabe mais ya mabe wana nde esika nzamba amoni ke il faut natya eloko ya motuya na kati oyo ekosala ke etombola gloire ya nzambe kolakisa mone na nzambe. Ngai na bima na bandeko na mibali ya bandeko na ngai ya sœur na ngai mwasi na bima na ye na ignorance mobali oyo abala ye te mais mobali ya likambo na répété mais yo salango na mobali ya yaya na yo oyo abala yo ozozela nini pour se repentir. Eloko ya liboso ntango nzambe abengaki nga na mosala na ye eloko ya liboso nzambe abandaki kosimba motema na ngai eza te nasenga sœur na ngai pardon. Or sœur na ngai ayebaki yango te nakokaki mpe kobombango na motema na ngai nakokaki kovanda nango mais mutu aza na eloko ya nzambe soki olingi vi na yo eavance kende liboso il faut bimisa epine wana oyo efandi na kati na yo oyo mutu ayebaka te yango nde nzambe azoluka yo obimisango pour que achange vi na yo yo moko nde
kanga vie na yo. Yo moko ça malheur à vie na yo. Il faut d'abord arranger na vie na yo avant au kanga bandoki na famille. Amen. Alors et au sala que na continuer message na ngai. Et au sala que quand na zongi na bandi ko bonde na kati ya mboka Dubai. Nous avons bandi ko tali sanga ya liboso comment la fin du monde. Nous avons bandi tali sanga fin du monde. Na bandi na nalali na kati ndako nous avons tali sanga esalaki na butu mon côté mais esalaki na ba différentes sortes ya butu. Et puis ezalaki fin du monde ça va côté sanga na balolenge ebele mais ezali na lobité que fin du monde ezebele fin du monde ezaka moko mais nzamba bande kotali sanga na balolenge ebele na ba catégorie ya kolakisa batu que lolenge ya conduite ya mutu na samokili soki ozotambola mabe na nzela wana okozala enlevete ya liboso c'était parce que nazalaki na kati ya ndako ya ekobo. Alors nzamba ekotali sanga fin du monde eye koti na kati ya ndako na ngai na moni molili ekangami likolo mapate bandi koininga na ba étoile ezokweya kaka ndenge Bible ezoloba na biso na Apocalypse ba étoile ezokweya na moni comment Santa elimwe donc likolo ekomi ténèbres espace ezalaki te bato nyonso bazali koganga na bana mike basolela na moni sikoyo batu baye bakoti porte ndako na ngeli ya chambre fongwami na moni batu baye bakoti ya batu baye bakoti moko atelemaki liboso na bango mosusu azalaki na sima misusu bazalaki na sima sikoyo ndenge bakotaki wana ngai esika nalalaki nazalaki combattu na bademon demon balindoki bayaki kobundisanga donc tolo bayaki kolokanga mais en même temps enlèvement et okuta bandoki bazolokanga siko biso nyonso totelemi. Amen, amen. Nous avons besoin 4 frères Baya pour un éclaircissement et un message. Papa, s'il vous plaît, voyez. C'est-à-dire que un batouan va continuer à katsandaku. Papa na biso o ya zandoki. Zandoki te eza exemple ya pona bana zandoki. Papa na biso oyo azamu sale nzambe. Papa na biso oyo yakabaka mingi. Akabaka mingi mais musala men ayamba Yesu te. Alors papa na biso ya suka ye azakuluna. Ah, sorry. Papa a dit ça sous la zangai. Amen. Si on a parlé de quoi na bakoti, enlèvement na katsandaku. Quand on bakoti, c'est-à-dire que nous sommes ko trembler. Toujours trembler parce que mutunyo selo ko banek ko sala na minute wana il faut stopper yango. Pour enlèvement et si pour bino stoko monter la kaka mutu moko. Quand on y a koti azotambola. Soka ya tamboli azotala yote mais soka komi kaka na partie oyo sali c'est-à-dire que le sumu oyo sala et donc bilama on se pasuki donc bilama on se pasuki tikali bolumbu obandi kolela osimi moto banzolela yetali yete azo continuer donc c'est-à-dire autant moninga solela yo déjà kuna muteme so beta tout ozobango edi son na ngate eza nini tango apusani akomesika oyo azalaki soki aza mosali ya nzambe alimba na moko place azalaki tango apusani lisusu frère oyo ayebaki nzambe te azalaki kokaba mingi tango apusani bolamu na ye esimbami na maboko mais azalaki na problème moko pourquoi parce que ayambaki Christ te comme Seigneur et Sauveur atikali tango apusani akomi place nga nazalaki atali ngai na bande kolela makasi mpo na tikalaki papa pourquoi natikalaki parce que nazalaki na kati na ndako ya lisumu. Pourquoi natikalaki parce que na ndeko vivre na mobali abalanga te mais tokoti na ebana
Et en même temps, nous sommes mokulu libanda. En même temps, nous sommes masum masanga, tala masum bele, masanga ngai, kindumba ngai, lokoso ngai, moyibi ngai, kofinga ngai, kotonga ngai, basigarate que nous n'en parlons pas. Et là, te li mabe. So mi pene na netika libanda te na lati malamu te. Na bandai kolela bande ko sala ki pasi pona ngai. Na bandi kolela na bandi kolela. Tant na lamuki na ndoto na kokaki lisusu te na bandi kolela. Alors nzamba ekotali sanga lisusu lolenge ya enlèvement mususu. Na iko mona na likolo. Na sali kotambola na nzela na zo tambola. Na komi mwa liboso na moni lisusu likolo eyindi makasi. Likolo eyindi na lobite na zonga ndako. Na bali ko zonga ndako mbangu na komi na kati ya ndako na moni ndeko oyo na bota na ebana azosenga ngana bima na ye na passé na rapport. Et puis bolimbisa ngai ki mobali na ye ekomaki tala mulai tikuna na suka na munene. Sikoto tele na so senga ngai na bimana na so se mosomo na teke enlèvement ye osomo na teke nzamba yo so senga ngai na bimana yo e nzambeta kwa ye atelemi na likolo na mapata na bandi kolela bana meke na moni na bana meke batikali mama simbaki mwana ne bazotambola mama longwe mwana tikali mwana muke asa 2 ans azolela banda ko ezalaki abandonné biloko mituke tikalaki mobali basotambola na mwasi na ye mobali amati mwasi atikali abanzolela soko otikali bilambe pasuki otikali bolumbu okomo luko kima tozobatama mpona nini totikalaki bolumbu nzambe ekotalisanga lisusu mokolo mosusu wana nzambe azobenga ngai ke azolakisanga ke esika na nzambe eza mabe ifo na bima soki na bimi te soki ke lelo enlèvement eye na kotikala na kozala enlève te nzambe ekotalisanga mosusu naye komona lisusu na kati ya vision wana siko ezalaki mosali ya nzambe moko nayebi aza pasteur namoni enlèvement eye bato bazokima makelele oyo azokende gauche esika moto azokima eyebani te bozotutana oyo azokende bo azozonga boye mama na bana boyebani lisusu te c'est-à-dire que moto na moto azoluka ami sauver okomi sauver ndenge nini c'est-à-dire donc moto oyo akosauver yo ezaka nzambe et puis na conduite na yo ndenge otambolaki na samoi oyo yango nde kosauver yo siko enlèvement eye na moni bato babandi kozala leko bazo pumbwe donc moni ndenge ndeke comment libaki soka za na soka mati pia ndenge donc limwaka na seconde c'était comme ça muto matake ozaki na muto baluka botali ya zate ofandaki na muto tala boye asate siko na moni que na tikali na moko totikali na mosali ya nzambe wana bilamba na biso epasuki donc totikali bolumbu to bandi kokima ya kimi na kwa nenga pe na kimi na kwa na bandi kobombama na mzusko kitenza ela mama kwa moke na tangi na bolumbu na nga awa na zitolo na nga na simi boye siko na zolo banga lobi yesu ko ebisinga lobi totikali siko to kosala nini wana siko nzamba zotali sangai bato bakotikala o batangolaki na lisumu botikali mais c'est la deuxième enlèvement siko tant biso totikali na moni ndako moko aboye alobi tokendo sa l'église kuna tokendo sa l'église na kati kuna pour que bamona biso te tokanzokima na samulili wana tokanzokima ti tokoti na kati ya ndako wana alobi bafle ndenge evandi boye soki tozoloba na kati bazoyoka biso bakoya koboma biso tolongola bafe tozwi bafle tolongoli na kati ya ndako wana tozosala l'église biso nyonso tozalaki litakala tolali na se Bible ezate Bible comme ya kokata na c'est-à-dire que donc au moins on a verset malamu ezate amen amen c'est le moment yango yo ya kotanga Bible yebisa ke kwa za pembeni na yo c'est le moment yango ya ko se repentir to bandi ko luka Bible to bandi koluka Bible bozotala matière yango mais koluka siko matière yango bokote ya matière ya nini na kati ya matière yango matière eza incomplet
Bible nyonso ekomi lokola spampuku soki balie Bible donc ezomonana lisusu te tobatami na kati ya ndako wana nde naye komona nalobi nononono nazokoka lisusu te nasuka nango sikoyo nde nzambe ekosala nga mosala nalali na kati ya pongi na nga nazomona sikoyo nakufi nakufi nakokufa nakokata motema namoni bamoko demo moko atelemaki pembeni na ngai ntango nga na lamuki sikoyo nde tokufaka soki moto akufi atandami na se molimo ebimi nzoto etikali ya kolala sikoyo ntango natali boye namoni nzoto na ngai demo atelemaki pembeni na ngai akangi ngamba mwana libo tokei tobandi kokende nzela nano tokende wana bwazoloba yo seloko yo opangolaki mafuta na biso okomona lelo obandaki komela basikanga toyebaki te ntango bakomelaka bino préjudiciable à la santé boyebaka na santé longo bakomeli oloko eza préjudiciable mozosala nyonso omela okoyeba lelo abandi kotangela nga makambo yo okoyeba posala kuna tobanga masumu nalobi tobanga masumu soki nzambe asali grâce que lelo natelema liboso na bino napesa message eza mpo nzambe alingi yo eza parce que nzambe alingi te ose retrouve esika bandeko oyo base retrouve esika bandeko bazosouffrir bazali parce que biso oyo toza en vie nde toza na seconde chance mpona bango bakufi deja esili mpona bango ntango tobandi kokende nde tobandi kokende lokola nzambe azalaka nzambe mawa atiki na ye wana nazosouffrir nzela bazobeta epuis demo ngo naomona misu na ye te naoyoka kaka naoswana mutu moni nsima bana mibali so bakati suki ndenge ezala misu eza te monoko eza te zolo eza te mozosatenga osolola na mutu epuis azanga forme tobandi kokende na ye tobandi kokende nzela ngo tobandi kokende molai ntango toye kokoma na distance nazoyoka deja makelela bato nde bazolela bazolela makasi oyo panga otikanga panga oyelela mama otata mutu akosunga bango aza te siko namoni mutu moko avandi na trône azoseka makasi toye tokomi wana après na ye koyoka siko na kati na ngai mutu azoloba na kati na ngai azosouffle nga na lito ya lobi soki babeti yo sala sambla lokolo ozoyoka pasi nga mpe nayebaki te ntango sikoyo ekomi tour na nga oyo avandaki na trône ezalaki satan atuni demo wana alobi wapi ye nayebisi ye yo alobi olekisa ye wana donc balekisi nga donc ezalaki bademo bavandi batelemi boye bademo batelemi boye kuna liboso libulu ya moto c'est-à-dire so babeti yo bazwi bademo mosusu bake bakompagne yo babwa mpo na libulu ya moto siko en même temps koto bazobeta en même temps kuna misusu bakebwaka na moto en même temps misusu bazokufa bazoya na bango c'est-à-dire que soko okufi okoki kokota na monzo wana yo moko te c'est impossible okoya na démon ntango tovivaka na sa moi oyo ndenge totambolaka conduite na biso soko ozotambola malamu te démon wana azalaka toujours pembeni na yo démon wana azelaka okata motema mpo azwa yo ntango tokomi na katikati wana balalisi nga babandi kobeta ngai mpe na bandi osalaka sambla nazolela me nayoka nanga pasi te bazobeta nga donc ça veut dire que le Seigneur alingaki namona makambo ozosalema mais alongolaki nga pasi wana mpona ngoluna mpona bolingo ya nzambe na biso babandi kobeta nga babeti nga esili babandi omema nga siko babi bokende kwanga ye na moto bokende na moto babandi okende na nga siko na moto po bake kobwaka ngai donc tokomi tout près ya moto bandeko libulu ezalaki monene
moto yango ezomata komoni ndenge totalaka bafilme oyo ya volcan ndenge moto emataka emati mosusu ekwei mosusu emati ezalaki bongo tozopusana déjà ozosentir chaleur na distance ozosentir déjà donc kaka na kosentir chaleur wana ozika na kosentir kaka chaleur ya mosika donc tobandi opusana nga sikoyo na stoppe na telemi na lebi kookende na nga wapi place oyo eza place na nga te balobi olobi nini eza place na yo te yo ntangola malamu tala bilamba na yo osoki eza place no te ndenge tosoki kobwaka o kuna aso moto akomi abima lisu te nga lobi kotika nga eza place na nga te na kombo na yesu masiya kotika nga ntango nagangi bango bango nyonso bakaukaki ekase retrouve nayebi te force nini etombolaki ngai eyebinisika place nazalaki ntango naye kobima wana navandi nga alobi non continue vie yo te nayebisi motu nazalaki ndenge alobi papa namoni tovandi pendant temps molai eloko moko ezosalema te nga na ofo tosala nini ndenge lot na moïse esengaki basala nini bakabona ntango makambo ezali kosimba te alors ntango nayebisi ye alobi na ngai eloko te nayebisi tala makambo nazomona boye lokola ye mpe niveau na nga spirituel oyo nazalaki nango ya komaki nano na niveau spirituel wana te moyen comprendre makambo nga nazali komona eza te ya azosenga nga kaka nzoto nga mpe natali na senga abandi kaka nzoto nga natali na lobi asa motema na milobi okenza demo batieli nga mpenza live nakufa kale nakende ozika place namonaki yana nakali nakomona ekomaki sikoyo lokola makelele na ndako yango yo nazokomprendre yo te yo komaka moto baprière yo komaka moto komona ma soeur mon frère laisse-moi te dire que ozana eloko ya nzambe na kati na yo moto oyo ozana ye pembeni wana c'est-à-dire que diable alekisa na nzela na ye pour que empêche eloko ya nzambe efongwama ebima na kati na yo pour que lelo natelema liboso na bino esengaki nga nabima na kati ya ndako wana so na continue kozala na kati ya ndako wana lelo na ngai natelema liboso na bino te c'est parce que nalobaki que nandimi natika nyonso me mpo na yesu nandimi naboya mituka nandimi naboya bavia bavoyage nandimi natika mbongo nandimi natika mobali oyo bajane mpi bazoluka lelo nga nandimi natika ye mpo na yesu et c'était pas facile pour moi ezalaki pete te mpo na ngai tokomai na bitumba mibale koto diable azotalesanga lobeli ngokende mituka nyonso oza nango otikama bambongo nyonso oza nango ozotikama babiju nyonso olata ozotikama bilamba nyonso ozotika mpenza ya solo kaka ndenge babwakaka ofi de diske kaka ndenge yo oyebani na Kinshasa wana kaka ndenge parce que nga nazali kolata na catalogue c'est-à-dire que bilamba biminga wana mpona sombelamba wana nalata yango talon ebimi mpona somba talon wana nalata yango soki naboti mobali apesi nga kado ya mutuka sikoyo nzambe azobenga yo alobi kobima kuna otika nyonso wana nazali koluka natala nsima lokola mwasi ya Lot nalobi na osala nini koto nzambe azolakisa nga baenfer koto naomona ndenge bato bavivaka na vie oyo bazoki ezika na moto nzambe ayi kotalisa nga lolenge ya enlèvement mosusu nayi komona wana sikoyo ezalaki na nzela ya sœur na biso moko akufa sœur na biso moko atikaki biso asala mosala abanda koyeba miziki tosepela nango biso nyonso aza sœur oyo bato nyonso bazali kolinga mingi ce qui fait que akufaki nga na bande problème nzambe na bande koyebisa nzambe aza motema mabe pourquoi est-ce que atiki sero atiki bakulu na bato mabe ake koboma sœur oyo alataka bajipe milai sœur na biso ayembelaka nzambe soki azoyeba motu nyonso azosentir ke grâce gloire ya nzambe ezosopana nzambe atiki ye ake koboma bato mosusu
siko ngai na lela ser wana na kati ya terrasse bandeko na lela na omela masanga nzambe na ngai melaka faire accueil ndenge bible ezolakisa biso ezotalisa biso na histoire ya Naomi, c'est-à-dire que bolambu ya Naomi elakisamaki Naomi akufaki. Nde na ekotala pe na ba video na moni lolenge bato bazolela sœur wana na babar na ba boîte. Musique ko mobetanga na ba boîte na ba bar. Nzamba solo bake boko yepa bango na bambuma na bango. Quand on a so plein Nzambe, l'autre fois na vali na canapé na sota la télé, na oki on tirait moi pongi ke na lingina la boye, na oki abandi ko yemba. Azo yemba na matoi nanga. Lokola siko na quartier na sai ko fanda, to kama makana elupango, soki azo répéter, nga na bandai ko yoga. Siko ndako na ngai lupango na bandai ko futeleza ki likolo ya yezaki na se. Peut-être pour te vendre na esika moko na zoka makelele wana na matoi na ngai ya koyemba. Pourquoi pena bandai ko lingi. Oh, na mona ekomi habitude. Uko musu na la lisusu boye. Ba pongia makasi te ya bamoi soko zota la télé. Na uko lisusu banzole. Ah, boti kusanga boye, pardon, boti kusanga boye, bozoni yokola kai. Ah, oh, na sutuka boye, ye lisusu. Nani lisusu mukomsu samba otakisanga azo répéter J pasula de bandi awati awa. Bolumbu na enyoso libanda. Nalobi c'est bon quand ninga la tarabie de tobile la tarabie so répéter bolumbu na libanda ba musicien na azo mona ndengeni. Ndenge asima nango sikoyo zamba ekotalisa ngai na lali na mimoni mbala moko pouf na bimi na monde moko na yebite. Et nous, on a quelqu'un qui na yebite. Na quelqu'un qui sala nini kuna na yebipete. Na se retrouver dans le monde où on a télémi, na monde où on a télémi pembeni nanga. Na bani ba moko poser question. O la sangelo ko na yo mona tote. O yo combien on ndengeni. Na lobi ko tuna ngatende na combien yo la tisangelo ko ngana ye ko mona. O la tisanga tote. O na ko la tisayote il faut oyebisanga o komi awa ndengeni. Ndenge na ote ko expliquer bino na message on a expliqué tout à l'heure que ceux qui ont foufi pour aucun de notre monde de ténèbres, c'est-à-dire faut démon à memayo. C'est que mbala wana ezalaki que ngai na se retrouver mbala moko wana muto amelinga yi te. Ngako pe na eba kesika na nazate. Alors quand on a tout nié à répondre à l'obina ko la santé, il faut yebisanga nani amemio. Yebe bale ko lekela ye parce que ayebi ke ba démon na ye batindaka na monde o batambolaka na bato bazotambola na Nzambe te. Pour ce ko kufi azur ba ye na yo bango nde bazaka na code ya kokotisa mutu ya mokili na kati ya monde na bango. Songa na koti kuna na zui code wapi. Na ebise la kisanga makambo na ye komona. Na kola kisote to banjo sa ne discussion. Na lobi olingi na belela. Na tongole longi likolo na nina ganga maman bande ko na so ebisa bino trouble et salamaki na monde wana ekoti makelele babandi ko kanga monde ezobaluka me nga place nazalaki nazali kobaluka te na telemaki kaka boye bango nyonso bazobaluka bazobaluka kombo ya Yesu etonda na nguya. Na yebisi ebongo abandi kofunda ngai ndenge Bible soloba Satan c'est un père des mensonges et puis c'est un accusateur. Alors à tongoli miso likolo abandi ko accuser ngai abanjo yebisa sko Nzambe aso yebisa lobi otindi awa aza muto masumu asoba bazemu na lobi zafi na ngaka parce que na se répondaki oui c'est vrai na soba bazemu otindi awa amena kama sanga atali ngala bakoma masanga na mena lobi ezafi na ngaka otindi awa amena kama cigarette ezafi na ngaka otindi awa
asalaka kitumba ezavi na nga kala otindi awa asalaka atangeli nga bamasumu abima na mibali ya bato ntango abandi kotanga atangi ezalaki toujours ke ezavi na nga ya kala